ce n'est pas possible. Moi, on a signé un fait qui comme mot exact. N'est-ce pas la code, mais ils ont comme ça un petit qu'on a besoin de et puis, il y a des mal ébélés, mais vous ont raté. Nous avons compris, il y a des tout l'eau pour la salle. Vous comprenez que la papa, pour te passer, moi on les a ébélés. Donc, nous avons les sous qui ont des tout l'eau dans la salle. C'est qu'on a chance à mettre une bonne. Parce qu'on a signé un bon bien. Mais ils ont comme ça un petit qu'on a besoin de. Donc, nous avons les sous qui ont des tout l'eau dans la salle. Pour ça, moi ébélé. Vous comprenez que pour tout ça passe, quand on a un on va passer dans le lit, on a un pongi, on a un caillou, là on est ébélé, donc c'est pas sacrifice dans la salle. Donc, pour qu'il y ait une erreur à éviter. Bon, on a une chance, en tout cas, moi on a fait besoin. Si on a mal ébélé, donc, on a fait mal ébélé, mais on a les sous qui sont ébélés, donc, bon, on a une chance, vraiment. Peuple africain, un homme intelligent a dit: être président de la République, c'est pas un métier, c'est une fonction. Peuple africain, peuple congolais, arrêtons de dédier nos pays aux politiciens. Nos pays n'appartiennent pas aux politiques, quand bien même ils nous gèrent. Mais nous devons savoir que c'est nous qui sommes des vrais acteurs de la nation. Lèvons-nous, construisons l'Afrique. Il y a un problème. Vous aurez la chanson, on ne peut pas le solution pour ça, mon ébélé. On a ce petit bout de comprendre. Dans mon ébélé, il faut besoin de la chanson et puis dans sa budget chanson là. Ok, n'est pas le solution, mais moi on a beaucoup de oh là. Un instant. Toi tu portes tout seul au monde pour le balancer là. Papa la main. Et puis que nous comprenons là. Pas qui n'a tenu les ballons là. La chanson, bon, il dit qu'on a la musique aussi, on a la chanson là. La télé, là, si, comment ça va faire une semaine, on va tout le monde. Oh, une semaine? Oui. T'es sérieux? Ben oui. Donc tu es agence mi? Agence moi, on a ça budget, agence Magnemo, la télé là. Mon cher, si les loups, ça rend à poto, on va comprendre l'idéologie. Bah, agence, ça va la télé, il y a Simanda, Mawako. Ils vont foutre à thé, ils vont foutre à thé, donc ils vont jouer à thé. La grande boule. Vous en à Bruxelles. Moi, on a place Isère. La sortie à métro Isère. Donc, en plus, tu ne mets pas loin. Il faut aller à Coquelberg. Donc, surtout, il y a Molenbeek, Scarbeck, Anderlecht, 1000 Bruxelles, tout. Référence, c'est Anna Isère. Donc, là, chez Papa Paul, quoi. Donc, agence Western, il y a qui toque. Mais tout, c'est bon. Tu dis que moins de 5 minutes, vas-y, mon. Toi, tu m'expliques comment c'est mène. Papa, il y a Rossam Bate, tous les hommes ont Nzambe Katina Kolo. Ok, Western Union est toko. Donc, tout ce peuple là. L'espérance. De partout où vous vous trouvez, ces messages pour vous. Soyez forts, même Israël, un peuple acquis de Dieu, a passé des moments d'humiliation, des moments de douleur. Dans Exode, chapitre 3, un peuple rempli de promesses, rempli de richesses, ayant l'oracle de l'Éternel qui l'accompagnait, mais qui s'est retrouvé esclave en Égypte. Laisse-moi vous dire cependant que Dieu a visité Moïse dans le pays des Madians. Personne au milieu de ce peuple en Égypte n'avait reçu la révélation qu'il y avait un Dieu d'Israël qui était en train de se révéler à Moïse dans le désert. Mais cependant, le Dieu qui écoute le cri est apparu à Moïse pour lui dire: j'ai entendu les cris de mon peuple qui gémit. Cependant, les Congolais se posent des questions, mille et une questions pour savoir d'où viendra les secours des faibles. Un autre intelligent a dit:
Après, si nous sommes en place ensemble, pour nous, mais Western Union a signé des contrats pour l'alarme à la moko. La palais, les actes de Makambuso, c'est la bombe, les actes. Oui, c'est l'agence à Western Union. Donc, Soko Yé, on va dire à la place, la pression à la moko code, yo bengi kuna, ba émission pe bazunimo. Yes, ça, na ba Congolais ngolo. Mais la moni, vous moi bien. Donc, moi, dans la mise avec Jésus, tout est possible. voilà. Wana kuna ba koma Marc 5, 1 à 12, à 15. Donc, Nzamba za capable de rebondir la mise mi balé na mapa, mi balé full palier et tikali. Mais en tout cas, la bête a tout rendu. Nyo César. Ça va. En plus, non loin, juste dans le sortir métroisé. Ouais. Oh, en pleine Filco. Ah, bah, ce pour les alliés. Michako Kaoke Zali. Nous avons La Minzo. Eh. Ah, vraiment. Comme en Afrique. Fumba Kuta Congo et Zara. Ah ouais. Ah, mes frères Paul, en tout cas, ça m'a pris un coup, maman. En tout Pour cas, que la bino va se belleter. hier, ça va d'abord. Amen. Alors, si on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. Au moni, to lukamboke bonga, mais to yebate biso mo ne mututoko banda bo bongisa mboka na amen. Soko nga na chepa na domaine ya commerce, yo chepa na domaine tanto ya pilotage, ya chepa na domaine ya maçonnerie, mboka ezo mata. Muke. C'est le western. Yanga na salelo. Biro eza wana na. Donc, les deux ont molai. Donc, on a fait ce code dans 5 minutes. Alors, yo zimba la moko code on a fait si yo communiquer par mon code. Voilà. Donc, on peut si on monte na cheli yo code te. Ya western. Yo benga eka la awa. Yo fait si code yo kuna azimbo mbala moko. Donc, code yango na pesi. Donc, il y a ça bango kaka yango yo pesa bango code on a souligné na basolo pan. En tout cas, merci vraiment parce que ceux qui étaient donc mon cher Asolo Balanzela. Et on est pas la bino. On s'en comprend. Ah ouais, tout ça et pas par Congolais. Hein, tout ça l'effort, tout marqué puis Belgique, né ba Pakistanais ba marqué Belgique, né ba Marocain ba marqué Belgique. Et puis bango champion na mambamé. Biso pe tout ça la moi eloko moko bo. Et c'est la vérité. Alors dit dialogue et base. Et ben non biso na biso. Yo linga ngana lingio alingani. Talande o lingio. Moi linga libanda. OK ndo pesa mo na agence. Agence e bani na l'État. Agence li folie tête. Que va comme agence li folie Ah, tête. tout ça na mbanzambe. Travaille pas Eric. Chéri, donc supermarché Eric. Supermarché Eric. Un peu plus désemparé. Voilà. Et ça confirmé dans l'État hier on a Western. Papa, on est Thibault. À la seconde, on peut si bango code, à la seconde, on peut passer na bango. Hein? Donc on a suivi aux alentours là. Au lieu de télémarcher là, au gang dans la téléphone, hein? Bah ne retour, bah ça va Bruxelles, ah ouais, tout bah ça partout, hein? Vraiment à côté bah centre-ville, on a 1000 Bruxelles, tout ça, hein? Pourquoi pas? Venez tous dans le métro Isère. Chez Frère Paul, hein? Western Union assuré, à la seconde, bah, tu n'as plus pas une bonne solution, mon ami. Hein? Allez, rendez-vous toujours hein? Dans Isère, chez Frère Paul, hein? Supermarché Eureka, nulle part ailleurs. Merci. En tout cas, papa, Ah, merci. Ndako na bino moko. Bino nde mutu bosunga ndako. Voilà. Eloko biso ba Congolais tikali nango to linga. voilà. Kolinga ezali te. Soko tokobanda oswana te tokobanda obunda te bana tata moko babundaka baswana mais tozala sude soko tokomi sude mwana na biso masolo kitoko. Amen. Donc awa yesu na yesu. Yesu na yesu. 100% yesu. Yesu donc tobanda na bato babanda masolo. Donc chez Frère Paul, Western Union assuré, donc Union Suzali, bio. Parole de Dieu. La Bible déclare, si tu crois à l'Éternel, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nga famille na nga eza famille ka raté auto na bango biologiquement. Famille na nga eza ba Congolais.
famille nangeza ba congolais. Je me débat na moninde ba lié biso bala, na moninde ba osala biso ba aventure na ba agence à l'Okuta. Moi, j'ai signé contrat avec Western Union pour na tinda kala tik otak. Yango na bolingo nkolo. Awa Yesu na Yesu bolembo ezali me Yesu nde liboso. Vous comprendre. Boyaka to salaka biso na biso to songa na masole kende. Bo bumva manangai yango ekende na Kongo. Bumva na yo congolais yango esala Kongweza. Mutakosa biso te. Kaka ngana yo mutu to songa Congo. Politique ezali mais kaka ngana yo mutu to songa Congo. Toza idéologie ba Sénégal. Que Dieu vous bénisse. Bien sur www.congodialogue.com de maman Francine Nguembe. Donc l'émission na biso lelo toyamba frère Paul. Toyeba pena moi ebele sourire. Alors aza déjà invité na biso. Titre émission na biso net Karaboyebi, eza dites-nous tout. Yango lelo photo yeba pena nyonso sur frère Paul, yango esengi toyamba to poser quelques questions. Bonsoir mon frère. Na sepeli mingi. Nous accordé biso temps, bien que c'était pas facile pour nous opposer mais en tout cas merci beaucoup. Laurent Ndimi goyamba so biso. Na lingi na tout na boule frère Paul. Idée à ouverture ya Western aux utiwa. Western eza na gravité. Eza kaka bamona koza na activité moko ke baza na ba garantie ke bako tikelo mbongo na bango bako kuta mbongo na bango ba étudiera mutu na côté finance et puis na ba cachet judiciaire. Mais chez moi on a eu grâce à Seigneur Jésus-Christ. Yango lelo Western andimi koza na entreprise nanga. C'est la grâce du Seigneur Jésus pour de mon propre effort na kokagité. Mais tant qu'on a péci confiance dans les serviteurs de Dieu, pour groupe Oyo, je suis représentant bien sûr, mais dans l'activité, il y a un groupe de chrétiens. Na pesa qui requête na ba serviteur de Dieu ba bondeli na moni facilement rester réunion à Zunga à lobi na ngato banda ndeto bandi. Et ça grave vraiment. Je ne suis pas le seul à vous en mais c'est la grâce de Dieu aussi. Mais ça grave. Bataille à cachet judiciaire, bataille à quoi tu es capable à niveau financier, ça va. Mais Western Union, tu as dit que c'est banque monnaie. Financement, on a besoin de bien aimé, naza nzamba leki monnaie. Nzambe nanga ba benga ke nzambe ya mama et papa langi Yesu masi azaka bambi yo banga Western alakanga kutu ba avion. Western c'est rien, c'est la les alrois mwana comme nguluma c'est là ya kutambola kukima mbala. Western c'est ba petite chose so na uzala série na nzambo langi Yesu masi yo mona na ba avion groupe Ereka il faut ça na ba avion. Frère Paul, Pasteur Jean Willy, il est qui pour toi? Tu parles trop de lui en fait. Ah, gloire à Dieu. Pasteur Jean Willy, Azangangate, Aza Pasteur. Père spirituel Nangana Mahambaye Soumassia. Azaka locataire et panabiso. Abando pesanga ba prophétie. Wana na on andimi Yesu na bomo inangate. Ya bando lo bananga na zaina pasi makasi. Ya zoe bisanga ne plairait pas. Jésus m'a dit comme ça vous en apôtre comment mutumunene zana kimia. Donc tout ce qu'il me parlait na ba moment de difficulté nanga, les non a comment on est réalisé. Donc aza père spirituel nanga na mutalakisanga mambaye soufa. Premièrement, c'est ma mère, mais yende penza et kobeta moi c'était naeba que non ba serviteur de Dieu ba loba makambo sala mareza pasteur Jean. C'est ça quoi. Frère Paul, comment au Congo trop? Comment au Congo trop? Parle-nous un peu. Les activités nous en avons au Congo. Comment au vraiment trop?
Bon, on a comprendre. Et puis, non, ok, non, puis, on a tous des photos, on a des photos, couple au langue. Oui, ben, bien aimé. Photo est aggravé. Papa langi, on a l'assemblée là, nandima Yesu Masia. Mais la révélation, il y a papa et maman langi. Et Pananga particulièrement, Congolais, Koyebe, papa au langi, maman. Papa Olangi, c'est mon père spirituel. Maman Olangi, c'est mon père spirituel. Et Pananga, révélation na bango, et me manga na délivrance. Naza mutu oboko lukangate, c'est non ba idée to projet famille nanga. J'étais condamné à être fou. Et maintenant, révélation, il y a papa wana ba mema na monde spirituel. Quand j'ai suivi l'herdier, j'étais restauré. Et pas nanga bazaka kande bo yo yo kakomo na bangote. Et pas nanga bazaba tumoko lokola ndenge bato kimbango bamona papa Simon Kimbango. Ndenge ba musulman bamona ka Mahomet. Ndenge et pas nanga baza un peu bazaba africain ba être humain, mais pas nanga bazaba to ba memelinga lumière ya Jésus-Christ. Lelo na koma na miso molimo, lelo na koma koyeba comment faire pour prier. Donc ce sont des gens qui ont amené la lumière dans ma vie. Aujourd'hui, na komi koza la restaurer. Donc baza cher pour nanga. Bino boka ma photo ka ngana che. Ya papa maman langi. Ngana mona batu bachaka kimbango. Na mona batu bakanga ba photo na ministre a tiango batu ba mona. Na mona batu bakangi ba photo na ba bourgmestre a tiango na photo. Et pas nanga na chete pona ou bien ça magie ou bien nini. Ce sont des gens que j'aime bien, j'aime beaucoup. Je manque comment vous expliquer. Na komi moi bo, on a komi ndenge na ozomo na ngaboué pona nzambe na ba. Yesu Masi. Je l'adore pas. Na yebisa bino na émission mususu le kaka, je l'adore pas, mais ce sont mes parents. Na koma na affection na bango mingi parce que ce sont nos parents spirituels. Et puis bon, et kenda bo. Qui n'est pas toza apoto. Ozo comprendre. Qui n'est pas mboka na biso. Congo, Kinshasa, c'est notre pays. Vous comprendre. Awa, et pas na biso, toye lokola na mboka ba paya koluka. Bon, moi, na bimanki, eza normal, nazo na mboka, nanda kuna ba. Congo, c'est mon pays. Nazo kende, na bit nini ya kobeta porte. Moi, je soutiens des orphelins et je soutiens des gens ratés. Parce que moi aussi, j'ai été considéré un peu raté, mais Dieu m'a restauré. Si on a l'ingaka comme la bango Yesu te, na l'ingaka comme la bango restauration. Na créé moi ba entreprise. Donc na kenda Kinshasa mingi, na oluka moi ko beta porte. Liboso na bando kende ba mboka mususu na ba Corée du Nord, ko luka batala, na bete na bango lisola ba richesse na biso ba ya to créer ba entreprise. Mais sikoyo ba lobi gouvernement actuel azo fungolela pe ba porte. Yango biso pe to kende etant que bana mboka ko beta pe ba porte te. Awa tozana ba entreprise, pourquoi pas ko créer pas entreprise pour na ba petuano ba rata ranchi qui pour ba père baza alarte. To tongela bangata mo ba centre à foot, ba centre à menuiserie, tout ça. To kendo ni no sa kuna nakini. Te nakini kopre ezate. Nakini omoni ana poto, na poto toza 3 catégories à battre. Hein? Toyebi na poto batebele ba bossa na kango. Poto umeli na poto tokomo bossa. Tozaka 3 catégories. Miki lieza mboka moluka. Mon frère Paul ben mission précédente aux alaki boyeto changer. Même sous pour ça la ba cop sous. Mais tout na cop ni no sala kanaki. Cop a solo ezana auto sensible na changement, faut sentir mais changement. Soko ndimi Yesu. Ko tikali nengo zali c'est qu'on Yesu no zali. Et puis dans le monde na tout non yo lingo le bela ma dialogue frère Paul na ebi que yo sur ki XL place ba magasin africain zalara place qui n'ortika ba kwanga ta awa olingo lobela dialogue to kwanga dialogue ozo teka bo dialogue on eza politicien
naza politicien te. Mais j'aime beaucoup mon pays, bino boyebi histoire à mboka na biso na kini, mais ngana yebi histoire à mboka na biso tina ba province. Il faut le dialogue. Mais balobi dialogue, c'est quoi dialogue wana peso tala na biso te. Biso za niki. Et tala biso. Vous comprenez? Tout le monde a négligé ma kambango, ba pasteur ba obonde la te. Or, que ça m'a camboyo, selon révélation et Nzamba, Job 33, 15 à 17. Il faut un pasteur, un chrétien, tout bon de là. Pour ça, ma camboyo, nga za ba révélation nga pour namboka na biso. Dialogue est en Révélation est un dialogue. Non, dialogue, nga besoin comprendre le sens à dialogue nga na olobate. Dialogue c'est bien. Mais il faut être à la paix biso bata poto. Il faut être à la biso bana ba papa oyo tozana ba ya basuka mboka ba petit peuple. Ezate dialogue kaka ezala dialogue kaka ya bato yo ya likolo dialogue il faut être à la paix biso ba tozana poto. Nazaki dessus na ken Afrique na mboka na biso on dirait biso bato à Belgique ba o considérer biso lisu te lokola bana mboka. Au côté na bureau boye yo mutu yo bino bata Belgique on dirait to longwa peuple congolais. OK dialogue est à la paix biso to yaki ko luka mais en réalité Congo de mboka na biso. Vous comprenez? Donc dialogue est à la paix biso. C'est pas dit sur le kola to na poto, j'étais vraiment déçu. Na kena na kin nazobeta moi ba porte nani mboka place nini ko fungwa mapona ba ofele ba mama solo na ngana sala. Mais soko ayo ki yo ka boy ko uti Belgique on dirait to comme déconsidéré. O ka na Belgique ezana batu ba yaka poto na mbongo ba papa na bango. Pour les lots poto comme na biso ba na ba ya bata suka to comme ya poto na ba effort personnel. To ye ko luka vi. Mais ça n'a pas de biso to yebi ba na ministre na bango ba oya biso to bando ya. Biso to ko luka vi. Mais bah comment donc j'étais vraiment blessé, déçu. Donc on dirait biso va to va na poto to longwe peuple congolais. OK dialogue il faut biso fait to kota mambango. Dialogue il faut ta la paix ba pecho ba tanga te wana. Dialogue, ça fait pour un petit peuple. J'étais surpris. Grande dame à pays nabiso. Moi, je suis chrétien, mon frère. Soko mutuna na kufite ndeti ser nabiso Marie Misamu. Les autres comme yoka va bien fait nae. Mais na vivant nae, bo betele mabo côté. A kufi bo bande betele mabo. Maman Olive, première dame, ayeti na masina. Na misu na nga na uti kini na misu na nga ekotala ba papa ba mpaka na biso po biso na masina bato asuka mboka hein maman Olive ekotala ba pauvre ba orphelin ba pauvre azokabola bango bilo yete mto soutenir orphelinat to ça to to bin pozo tanga comme on aime sous na soutien na e non c'est na yebi ekutu ta yebi nga kutu on a na soutenir yo kasi na orphelinat au ça orphelinat to sala rango ngai na pasteur Jean muto mamba gouvernement ko tata moko azaki sauf que nga na za chrétien soko sala malamu na beteli yo maboko parce que na za na ba pasteur oyo ba kipaka ba vérité ba orphelin te mais maman na na fin de l'année akeko tala batu wana memeli bango akolia memeli bango akolata mais ba pasteur ba grand homme de Dieu ba sali yango te bon muta bongo ata po aza muta gouvernement ngana beteli maboko te beteli maboko mais biso mutu tozana ba poste na ba pouvoir na bango tozana pe na amour ba petit peuple dialogue yé oui. Et ça nous fait plaisir. Ma solo mboka na biso. Mais bata la paix biso batozala katoza benemité. Bata la paix ba petit peuple. To bata la paix bato ba petit ba rata vie. Hein? Pour bazaka ba peuple congolais. C'est ça. Paul, tozo chuté na suka émission na biso. Mais na ça na dernière question on a ina tout non po za na mamno ebelo ça là. Mais dimi quand même toya to c'est l'émission mais nazana mutuna moko boye
o bato balingi bayeba po tomona wango na magasin na yo na banzela na quartier po za moto yebani babenga ko pasteur oza prophète oza archibishop ndenge nayeba non éclaircir ngana ozaka nani. Bon, je suis dans le bango na émission nyonso soko boye kolukanga. Je suis frère dans le Seigneur. Sauf que Dieu m'a sauvé dans la folie. Dieu m'a restauré. Na koma condamné à témoigner bolamu na ye partout je passe. Sikoyo batu nyonso yo bamona kanga na mama tongele nazote ya Jésus, le nazo témoigner Jésus, ba koma kobenga nga pasteur. Mais naza pasteur te mais naza témoin de Jésus-Christ. Je suis un fou, Dieu m'a sauvé. Donc bolingo na yeso na pesi ma bonze isimba te. Yango wana nakenda ko témoigner partout. Na entreprise nanga soko ye naza na temps na te ya ba client nanga. Ba oyo baza na temps nakenda kana matonge chaque jour ko kende côté ya bonté ya Jésus-Christ. Alors chez nous comme soko simbi Bible ba benga ba tu pasteur, oui nandima. Iboso abando benga biso afo kombo lelo to ba benga pasteur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis témoin de Jésus-Christ. Je suis ton frère. Message na suka ezani po ozaka toujours ozanga message à olobate. Message na suka ezani na peuple congolais nyonso bazolanda. Na bande ona ba pasteur. Tenito ka message à suka. Message nanga ezaboye. Mboka etambolaka na batu. Batu babikisa peuple congolais. Je m'adresse aux chrétiens. Naza ko s'annoncer na ba chrétien. Les gens peuvent interpréter batu bakoyi ko mona mokili na ndenge na bango ba omona. Mais nous des chrétiens toza na ba vision nzamba pesa kabiso. Selon Jérémie 33:3, selon Job 33:15 à 17. On doit prier pour notre pays. Message oyo nga naza nango liboso ezaka na obenga bino boya tosala nini moko po to sauver orphelinat na biso. Mais moi Dieu m'a dit on doit beaucoup prier pour notre pays. Pasteur, évangéliste, moi je suis votre enfant, mais je vous demande année oyo il s'agit à kokotisa église na yo même 2 fois na prière par mois. Pensez na pays na biso Congo. On doit beaucoup prier que Nzambe acha loboko na ye ya kimia na mboka na biso. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a crié sur moi. Il m'a montré des choses qui demandent des prières. Chrétien, mutu ako sayote mboka na biso eza Congo. Même au Vandi, en Europe, en Asie, même aux Awapi, tu dois prier pour notre pays. Nazoyo kaba question bandeko nanga. Ngai nazali politicien te naza chrétien. Nakendaka koluka. Lokola mutazo luka pona tunga ba orphelinat pona zala nzamba cha loboko na sunga kaba veve na créer mission ngeza kana créer ba centre protocole bato ba rataka vi lokola ngai bango pe bazala restaurer lokola ngai mena nzela kaka liyoba nzambe te mena nzela ko sela bango ata basala kata ba pondu basala na créer ata mo ba entreprise mais eloko nzamba tchenga na cœur j'ai des visions. On doit beaucoup prier cette année pour notre pays. On doit beaucoup prier. Pasteur, s'il vous plaît. Sœur en Christ, frère en Christ. Si nous sommes des chrétiens, Bible lobi na biso, Israël a bikaka. Nicolas Moïse. Esther a bikisa mboka na ye. Judith mutabikisa kam nation na ye.
peuple de Dieu, nous qui s'appellent des chrétiens, Zoango se reconnaître parce que je suis un être humain, ton frère, tout ça, naza frère en Christ, mais na lukanga makamunanga, mais naza kotinda message on a église nyo soit chrétien, parce que mon entreprise comme mon un groupe de chrétiens. S'il vous plaît, on doit beaucoup prier pour notre pays. Que Dieu donne la paix dans notre pays. Que Dieu nous ouvre ce qu'il peut ouvrir dans notre pays. Mais premièrement, nous les chrétiens, nous qui avons le pouvoir spirituel, il y a qu'aucun dans le monde spirituel. Na yeko senga yo pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, bishop, que ça soit comment responsable et ensemble. Soit-tant, surtout peuple congolais chrétien, soit-tant ya kobonde la ponamboka na biso Congo. Dieu m'a montré des choses. Moi, je parle de moi. Et j'ai des relations avec le Saint-Esprit. On doit prier. Il s'agit de gêner. Il faut gêner pour notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de rien, Ndabunabino, mais je crois, vous êtes convaincu que Naza na politique, mais Naza na souci en beau cannabis. Talande tonio kwama. Talande tonio kwamaka. Les gens en Afrique, ils ont des moussous. Pour biso toza watu ça bango ba image moussous. Mais nazaka na souci mboka na biso ezala stable. Soko mboka comme stable. Okomona biso pe to comme stable. Donc ba fungolela biso toza na bana basilisi ba classe awa. Ozomona ba souci nanga. Ezate po nazwa soko nini soko nini o nazo sala politique naliaka soko mbongo soko nini rien du tout. Nazo sala politique te mais j'ai des soucis de mon pays. Souci na ngai ezalaka pe na ba peuple minene te souci na ngai ezali na biso ba petit peuple auto rataka vie. Na nzela ba pauvreté ba parents na nzela ya boye ba ko rattraper biso. C'est ça. Que Dieu bénisse. Peuple africain,